témoignage, il y a bien. Dans le souvenir, il y a bien. À propos de la Tatiana. Donc, pour l'examen, on va te donner pour la dame. Et les amis seulement. Ok, merci. Dans la TV, pour les gens, s'il vous plaît, la Guinée. Courage, maman, merci. Donc je la regarde, la séquelle. Vous savez le colangate. On a séquelle. Elle ne fait que bateau gagner avant d'aller à la nière. À tout le bin d'aller ma casse de avant d'aller l'éducation que je vois papa la mission voilà. Et pas coloter. Mais il est déjà assez traîné à la cachette moïnaï et les lots n'ont commis ça les zambés. Pour des binonios, vous allez coloter Tatiana Zamwana. Ngai kumana mapena ninakolibania Yesu sanga boyake leki ngai azabulala alali azamwana malamu tatamu ko na libota na biso tazana motema na ye malgré kazali mwana mokie alali salina kimya lingalali nzambe alali sena kimya lingalali alali wana eloko moko na koloba liwa ezayeli na biso liwa zali camarade te liwa zali ennemi et soki alali na liwa oyo ya solo paster alobeli kamoko esalinga mpasi baboti to balikolo nde bakendaka liboso baboti nde bakundaka bana tala mama na biso age akomi nango tozala mama mosusu baza na age ya makasi age ya likolo est-ce que nous méritons la Nazaraya? Est-ce que nous méritons la Bokunda? Ngai Nazaraya kanisa ko mona ko mamboko yote. Na limité tete, ne bike nzaka sala ba koleka pasteur ataya lo bike. Ko kende ko telengana te, oyo zo kende ko luka. Nzambe patala. Nana kangilite, lo biko telengana te. Pote oyo yo zali ko luka na banzela ya mabe. Nzaka sala kanini? Asala kanini? Nzambe apesaka. Ala la negala diwana. Mais ndenge biso tozana kimia te moko ayebisenga liboza mosali ya nzambe na koloba yango lisusu ndenge biso tozana kimia te oyo ayebi likambo akozalaka mpe na kimia te Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Na limité Dieu te neyebi ke nzambe asalaka koleka paster ateya alobiki kokende kotelengana te oyo ozokende koluka nzambe pasalaka ngilite alobi kotelengana te pote oyo yo zali koluka na banzela ya mabe nzambe asalaka nini? Asalaka nini? Nzambe apesaka alala ndenge alali wana. Mais ndenge biso toza na kimia te moko ayebisenga liboza mosali ya nzambe na koloba yango lisusu ndenge biso toza na kimia te
Oyo ayebi likambo akozalaka pe na kimia te. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Transporte ngasi na kutele na filingana na ba condition na bote trouble côté panangai trouble côté na libota na biso et kokota na mutu oya yebi likambo parce que Dieu dit, je le répète, Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Kozongi sa zoba makambo asala kate sino to ko zoba lokola ye mais nzamba lobike songi sela zoba ko zoba na ye pota ye ka kasaki mayele te nzamba pambola bino na pesikena nyonso alelela na kombo na Yesu Kristo ngai nazote ya te po tozwi deja batei minene na butu toyokaki matei ebele mutu na matoi mutu na koyoka mutu na kosimba akosimba pe mitei minene oyo eleki na kati na esika oyo parce que biso nyonso nayebi ke tozali bana na Nzambe meme baboya Nzambe bakei na mokili bakei koluka makambo ya mokili mais Nzambe azali mokeli ya bato nyonso amen. Eloko moko na koloba kopesa merci epai na Nzambe mpe koyebisa bino ke liloba na yokaki mpe na butu oyo elobi ke kaba motema na yo epai na Nzambe kaba motema na epai na Yesu Kristo mpe te Yesu Kristo azala mobateli na yo mpe mosongi na yo yango wana eloko ya liboso eza très nécessaire ya mibale ya solo ndenge mpe mosakoli ya lelo alobi soki motu mpe akufi te akokutana na Nzambe te aleluya me toyebi ke ya solo motu avant kufa Nzambe ayebaka likambo aliwa na ye amen. Nzambe ayebi kati na biso tokoli koloba makambo ebele te le seul Dieu nyonso oyo ezali kosalama kati na biso Nzambe abungi ata eloko moko te soki liwa na ye eutaki epai na bato mosusu Nzambe ayebi soki euti na epai na Nzambe ye moko Nzambe ayebi parceke bayebaka mokolo na kobotama kasi bayebaka mokolo na kufa te amen. Bon eloko mosusu nazali koloba ke mwana oyo Tatiana azalaki mwana moko malamu ndenge kozali kotandola bakamarade oyo baninga oyo akolaki na bango azalaki mwana malamu mwana oyo bana oyo baboti bango na miso na ngai baza bana ya grand frère na ngai donc ngai nafandi na bana oyo parmi ya bana oyo nayebi bana baza na bizaleli ya ndenge na ndenge me Tatine azalaki bizaleli na ye ezalaki ndenge mosusu aleluya bizaleli na ye ezalaki ndenge mosusu yango wana nayebi ke azalaki mwana malamu Tatiana asisaki baklase na ye asali sikoyo nayebi te soki baburu statique wana bino kosalaka babiloko ya ndenge wana donc azalaki mwana moko azalaki intelligente azalaki mwana moko oyo mpenza azalaki na botosi na moto nyonso ezala mobali ezala mwasi ezala mwana moke azalaki kolinga bato nyonso mpe azalaki kozwa charge ya bana mosusu na kati na libota na biso nde eloko ya liboso mpenza malamu oyo mwana azali kosala lokola Bible elobi na biso na kati na mokanda na Apocalypse alobi ke misala ya moto malamu ekolanda ye ti na ntango ya nini ate ati ntango na suka misala ya malamu ya Tatiana ekolanda ye ti na ntango ya suka tolela ye bandeko na ngai kaka na kimia ndenge toyoki tosilisa makambo nyonso na kimia mpo na ngai na kosenga papa GG ki na mwani batémoignage mpe ekoki kolinga te oyo topesi oyo nakanisi ekoki bato oyo bayoki yango bakoyeba mpe kopratike yango. Merci, que Dieu vous bénisse. Lève tout au fond là. Mon temps wana te parce que au moni lobby ezali na bato mosusu banga bakoya ti na cercueil c'est pas bon. Nous devons respecter les morts. Lelo mutu nyonso akoleka akotala akomona mbala ya suka nzoto ya ndeko na biso ya mwasi Tatiana Kasimba abazali banda bakokota na kati tozosala tu mais tozolanda ndenge paster alobi paster jidi alobi tozobanda liboso na famille biologique mama
Barthélemy Aneki, Tata Moissi, les grandes sœurs et les petites sœurs aussi. Attends. Essa aqui é mais que ele puxou devagar, mano. Não, tipo, você é a primeira vez que você tá fazendo isso.
Christian, Fisher. Pendant que passer à l'ensemble de la bonne Christian, que Dieu donne la force à notre petit garçon. Que Dieu donne encore la force pour notre petit-fils Christian. Que Dieu le donne. Comme il compte pour la sorte aussi.
Calma aí, bolso. Aleluia, Deus me salva. Isso não foi fácil, me deixou numa vida que eu gostava. Depois Deus me disse: meu filho, tudo nesta terra ficará. Qual é a importância de ganhar o mundo e perder o reino dos céus? Malembe, malembe. Comecei a ouvir e praticar a palavra de Deus. Quando me transformo, ninguém no bairro não estava a acreditar. Isso é uma loucura. Esse jovem dia a droga vai lhe matar. Eles esqueceram que não existe nada impossível a Deus, como aquele gatuno que recebeu a graça no seu últimos momento. Deus é Deus da graça e em amor. Não importa o pecado, acredita nele, vai te perdoar. Aleluia, Deus me salva. Deus que me salvou, Deus que me salvou, Deus que me salvou, Deus me salvou, Deus que me salvou. Estou muito feliz, Deus que me salvou, Deus que me salvou, Deus que me salvou, Deus que me salvou, meu filho, Deus que me salvou, meu pai, Deus que me salvou, ele é meu refúgio, Deus que me salvou, vou deixar ele me salvar, Deus que me salvou, Deus que me Aleluia, Deus me salvou, contigo eu estive, aleluia, Deus me salvou, aleluia, nunca abandonar, seu filho, aleluia, Deus me salvou. Isso não foi fácil, me deixou numa vida que eu gostava. Depois Deus me disse: meu filho, tudo nesta terra ficará. Qual é a importância de ganhar o mundo e perder o reino dos céus? Malembe, malembe. Comecei a ouvir e praticar a palavra de Deus. Quando me transformo, ninguém no bairro não estava a acreditar. Isso é uma loucura. Esse jovem dia a droga vai lhe matar. Eles esqueceram que não existe nada impossível a Deus, como aquele gatuno que recebeu a graça no seu últimos momento. Deus é Deus da graça e em amor. Não importa o pecado, acredita nele, vai te perdoar. Aleluia, Deus me salvou, contigo eu estive, aleluia, Deus me salvou, aleluia, nunca abandonar, seu filho, aleluia, Deus me salvou. Yes.
Isso não foi fácil, nem deixou uma vida que eu gostava. Depois Deus me disse, meu filho, tudo nesta terra ficará. Qual é a importância de ganhar o mundo e perder o reino dos céus? Malembe, malembe, comecei a ouvir e praticar a palavra de Deus. Quando me transformo, ninguém no bairro não estava a acreditar. Isso é uma loucura. Esse jovem a droga vai lhe matar. Eles esqueceram que não existe nada impossível a Deus. Como aquele gatuno que recebeu a graça nos seus últimos momentos. Deus é Deus da graça e é amor. Não importa o pecado, acredita nele, vai te perdoar. Aleluia, Deus me salva. Seigneur, merci. La circonstance de biso kat nisika oyo. Nzambe na bomo yo permettre ndwa na biso Tatiana eloatika biso nkolo mitema na biso ezolela. Nzambe lilobi yondo pesa kapi yondo zui. Nkolo, merci pour l'enseignement oyo pesi biso na dimanche lelo. Mitema na biso non seulement ezoka lelo mais etikala lokola mateya pona biso que un jour napena koleka nisika oyo nzambe simba mitema na biso afin que biso oyo na distraction tozonga epai na yo nkolo baye ona baye epai na Yesu te Seigneur passa visite ya Tatiana epesa biso posa ya koye epai na Yesu obibelobi baye bank bazokufa na kati na Yesu bazokende kofema nzambe na bomo yi tosiki cérémonie wana maboko na yo molimo santo kamba biso nyonso kosala nzambe en acte comme en parole epesa o lokumu na kombo na Yesu Kristo tolobi amen. Il y a vie biso bana tokundaka ba parents mais nazo constater vraiment avec regret depuis 2020 depuis 2024 ba parents bakomi kokunda bana et ça la sujet à réflexion pour na yo pour na ngai mais lo nangana lo bana ndeko moko na tongwa lelo soko zalaki kati na Yesu ekobimaki pour na distraction quelconque. Liwa Tatiana epesa o leçon ozonge pai na Yesu. Oko kufa kati na Yesu nde eza kimia. Biso sto kufa na biso. Oba kufa kati na Yesu bakende kote mususu. Oba kufa libanda na Yesu bakende kote mususu. Lelo sois conscience ndeko na ngai. Poto c'est kati ya libota. Kubuza bakolo ba. Abantu kotisa. Que makambo nyonso tosolaki deja kuna sala awa nazomona eloko moko biso tokoloba eza te ka ndenge touti kozwa malendiseli elobi ke biso bato tikali mpo na minute oyo bapasteur oyo batei bazoteya Tatiana te bakomi koteya biso bato tikali mpo biso tobongwana toyeba Yesu Kristo meme okufi kati na Yesu Kristo ekozala honneur mingi mpe Yesu akoyamba okona na bato litombe ezali ke tokunda Tatiana na kimia Nzambe ayamba molimo na ye esprit na ye ame na ye na kimia ye mpe akende kopema epai na Nzambe na kimia surtout elikambo mosusu ya koloba eza te nakayesi tosukisi wana me nayebi te soki mama na ye aza na liloba ya koloba nayebi te
napesi nzambe merci na likambo oyo esalameli ngai nzambe ye moto apesaki ngai Tatiana nzambe ye mpe moto azwi ye kasi naza koloba soki mpenza nzambe azwi ye mpenza na solo mpenza azokisi lokumu epai soki nzambe Tatiana akufi na nzela mosusu oyo eza ya nzela ya nzambe te Tatiana alanda motu wana oyo ezala na nsima libota na nga mama na ye mama Antoinette ezala na nsima ya libota ya tata na ye Sisudeli ezala bakamarade ezala bantourage na ye ezala bamibali oyo bango bazwaka oyo nyonso to adeki na nzela ya Tatiana tika ye te alanda bango nyonso azala na kimia te ndenge naza kolala pongi te oyo wana mpe lala pongi te ndenge naza kolia te ikota wana mpe lia te ndenge biso nyonso tozali awa oyo tosili kosoka na mitema na biso ikota wana mpe ezoka yango nazali kosenga lisisa nzambe ezala nzambe abundela ngai likambo oyo toyoki maladi te toyoki tebete Tatiana kufi kaka bala moko yango tosenga lisisa nzambe ezala Jésus Christ de Nazareth abundelaka bitumba oyo Tatiana ke na se mabele baoyo wana batikala ke balanda mpe Tatiana esika mabe oyebaka ke yo mpe kende kuna mpona soki esika mo ezalaka kitoko yo mpe kende na yo kende mpe kende ndenge nazalaki mopesi oye. Ok, merci. Ok. Oh, balobi Tatiana mwana mwasi na mosukisa yo ezala bakamarade ezala bantourage na yo Tatiana nalobi kolala pongi te yo za mwana soda azalaka mikoka nanda bango Merci, wana tout. Tatiana akotawa yene bati Tatiana tikali kamarade no bakola ye tikali kamarade ajoli kamarade akede kamarade batata akotawa kamarade akede yene bati akotawa kamarade no bakola Présent likambo moko te leki nzambe isi kameli na biso bato mokili soki ya nzambe bandi il n'a jamais été à mettre en circonstance. Malgré la ticali n'a pas si. La ticali n'a pas si. Si il n'a pas ça, pas d'Angola. Si il n'a pas ça, pas d'Angola. Merci. Ici qui a, comment tu vas ceux qui ont dit que ça n'a pas Tatiana, ceux qui ont dit que Tatiana, parce que quand nous sommes dans la salle, nous ne sommes pas dans la capacité de l'écoute. Nous sommes dans la Tatiana, nous allons écouter dans nos parents. Ceux qui ont dit que Tatiana, toujours qui sont dans sa mabélé. Nous sommes à la prière. Libota lubiboye ndeko nyonso ayebi kazala niongo ya Tatiana ozana niongo na ye ozana mbongo na ye ndeko nyonso ayebi ke azo devoir Tatiana mbongo ayekuta na bapara na ye ndeko ayebi pe ke Tatiana azo devoir ye Tatiana azaki na niongo na ye oyebi kokuta na famille. Écoutez la famille, merci. Nous allons prier pour nous poser ma nation à qui bien aimé. Vous avez ma belle, vous avez ma belle, vous avez ma tata, vous avez ma belle. Parce que vous avez ma belle, quand même nous allons prier. Seigneur, merci. Nzambe na bomoi. Ngolu pe mawana nzambe sali de biso tozala na envie. Nzambe ngolu pe mawana yonkolo permettre que Tatiana alongwa kaka na biso batu na bomoi. Nzambe na nguya nyonso matondi ezonga epai na yo. Nkolo
kotika ndeko na biso tozali kozonga tomitiki na sa protection na yo batela mituka nyonso kozwa longola nzambe incident to accident Seigneur nazo recommander famille biologique ya ndeko na biso Tatiana na maboko na yo protection na divine ezala partage na bango nzambe yo ndoza mobateli na solo batela bango nkolo batela Christian batela mama nzambe batela batante bandeko nyonso batela bango nkolo enfin que esprit nyonso ya kufa ezala mosika na bango na kombo na Yesu Kristo biso tozozonga nzambe tomitiki na sa protection na yo kimia na nzambe accompagner biso amia Tatiana epema na kimia na kombo na Yesu Kristo tolobi amen amen. Débat mais pas des balika. Un peu d'adoration. Tu peux chanter quand même. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu zambalamu, Yahweh. Eu zambalamu. Eu zambalamu, como Yesu. Eu zambalamu. Eu zambalamu, Yahweh. Eu zambalamu. Ali te teme uma pessoa, papá. Simba kuna. Yesu, eu zambalamu. Matanda mingi, Yahweh. Matanda mingi. Matanda mingi, como Yesu. Matanda mingi. Matanda mingi, como matanda mingi. Matanda mingi, como Yesu. Matanda mingi. Tatila bana, pasa kitila. Pasa kitila, bana Yesu. Pasa kitila. Pasa kitila, bana. Pasa kitila. Pasa kitila, bana Yesu. Pasa kitila. Matanda mingi, Yahweh. Matanda mingi. Matanda mingi, kwa Yesu. Matanda mingi. Ok. Bolongola nano. Bolongola tapis un peu tous besoin ma belle. Maman ya wotia ma belle. Tia ya wotia ma belle. La grande ya wotia ma belle. Et ça pas non. Merci beaucoup. Maman, le côté ma bébé. Courage. Isso não foi fácil, nem deixou uma vida que eu gostava. Depois Deus me disse, meu filho, tudo nesta terra ficará. Qual é a importância de ganhar o mundo e perder o reino dos céus? Malembe, malembe, comecei a ouvir e praticar a palavra de Deus. Quando me transformo, ninguém no bairro não estava a acreditar. Isso é uma loucura, esse jovem a droga vai lhe matar. Eles esqueceram que não existe nada impossível a Deus, como aquele gatuno que recebeu a graça no seu últimos momento. Deus é
Deus da graça e em amor. Não importa o pecado, acredita nele, vai te perdoar. Aleluia, Deus me salva. Deus que me salvou, Deus que me salvou, Deus que me salvou, Deus que me salvou, aleluia, Deus me salvou, me tirou das trevas, aleluia, Deus me salvou, aleluia, nunca abandonou. Isso não foi fácil, me deixou uma vida que eu gostava. Depois Deus me disse, meu filho, tudo nesta terra ficará. Qual é a importância de ganhar o mundo e perder o reino dos céus? Malembe, malembe, comecei a ouvir e praticar a palavra de Deus. Quando me transformo, ninguém no bairro não estava a acreditar. Isso é uma loucura, esse jovem a droga vai lhe matar. Eles esqueceram que não existe nada impossível a Deus, como aquele gatuno que recebeu a graça no céu. Últimos um momento, Deus é Deus da graça e em amor. Não importa o pecado, acredita nele, vai te perdoar. Aleluia, Deus me salvou. Deus que me salvou, Deus que me salvou. Oh Yahweh, kaka na tango Moïse aleka nkolo Yesu. Mama nanga mpe lelo aleki Yahweh na lolo. Me yo tikali Nzambe, yo kochange te, yo kolala te, yo konimba te, yo kufaka te. Nkolo Yesu napesi yo kaka merci. Yahweh zwa lokumu, Yahweh zwa lokumu, zwa lokumu, zwa lokumu Yahweh. Aleluia, Deus me salvou, me tirou das trevas, aleluia, Deus me salvou, aleluia, nunca abandonou, seu filho, aleluia, Deus me salvou. Isso não foi fácil, me deixou uma vida que eu gostava. Depois Deus me disse, meu filho, tudo nesta terra ficará. Qual é a importância de ganhar o mundo e perder o reino dos céus? Malembe, malembe, comecei a ouvir e praticar a palavra de Deus. Quando me transformo, ninguém no bairro não estava a acreditar. Isso é uma loucura, esse jovem a droga vai lhe matar. Eles esqueceram que não existe nada impossível a Deus, como aquele gatuno que recebeu a graça no céu. Últimos um momento, Deus é Deus da graça e em amor. Não importa o pecado, acredita nele, vai te perdoar. Aleluia, Deus me salvou, me tirou das trevas, aleluia, Deus me salvou, aleluia, nunca abandonou, seu filho, aleluia, Deus me salvou.
Fernand na la Alexis Mamanko na ebembe ya Tatiana ici bakundi to da expression na yepo Tatiana zaki mutu ayebalaki na bato. Alexis, bonne tarde. Bonne tarde, David Mbasoa Balabala, mon pote. Ça va? Ça va bien. Honoré Mawa, content là que de moi ici après ma tour ça la paix pour baninga basi pe quand on partager image de connexion moi ici. Na yo ka kyong mabe na yo ka ra mawa. Donc après tout ça ndeni de bimagi da ma isufa ni tout ça. Question me repose en paix, nzambe boli mon pe malakimia. Nzambe alimbisa mabe. Après c'est ici na paradis parce que nga na banga liwa te poto kufa rara. Mais ce qu'on a lingala kufa modèle baliwa mo be na suite on ça repentance. Na doit-on ça la repentance plutôt. C'est-à-dire na bongisa so na banom la masarala tika soki na tonga ka to na finga na yiba na tika na sipe na terre soigner relation la nzambe après au moins le paradis est assuré. Liwa était yo. Ouais tout est à chaque jour. Ba mambo belé comme la rabat baliwa batunyo surtout tout est à parce que otala muninga moi ça kufi peut-être dans les kiene loté mais nga na envie c'est que na bongisa oyo na oyo na oyo donc na bongisa oyo na oyo na tout est à tout le temps quoi na baliwa ba belé tout est à Laetitia Rapinga atonda partout. Na landinde ye masaranga. Ide wembe masola balabala lo kadima. Me condoléances toi ole la kaka. Bon. Ba baranza mbiem tapesa raipe mtasuya. Kolo bateke ba bomi ba sali bueno. Idango normal ya destin. C'est bête kuto kinao. Bon, ete molimo ne pe mangona kimia. Iso tsali peto do maele. Te bandeni otambola pour tout. Yesolwe. Oui, alors qui mis ça mon la Guinée, amelaka na ye na kabona na ye ba 3-4 heures. Pembe na ndako na koti to meli bon. À bon terme. A discuter na été na beba na été alors ngane na pembe. David na mbote na badjo so balanga biso Karim Kibilo la star akota kenda na ozana pa no ba question no David oyo azali boso na nga journaliste wa yeba na international nga na Congo na yeba ye déjà. Na ya mutali boso ba bengela nga eza yo mais loko sala bino na Luanda bwana tricage ya mabe makasi na vient na ngai Marco Sungu motema ya Olga Mbambi ozana matanga na comprendre Marco Sungu pas nani président Marco Sungu délégué patron yo wana za motema Olga Mbambi délégué patron délégué star asa déjà awa ko participer na Olga Mbambi ko participer na mawa ya Tatiana da Silva et sali moi passe moi kitoko bongo mais là on a remarqué na kata matanga ba congolais toza ini toza ini makasi ya Tatiana remarqué ba congolais toza ini ba congolais to vivre na Luanda awa na lo babina public mo Holanda biso toza ini vraiment parce que na moni ba participation ba boss nyonso ba congolais ba ye awa to kundi penda Tatiana na honneur to la gisi ko muto longola ndako na ye aya ko assister face à na volonté cause na volonté na pesika ba mikonias na famille courage eza marambe komela ba nyonso David ngano photo solo le belé makasi ngano pasana na plateau na yo na ko beta ba tupena makasi na ebike mission na etala maka na mi fois prêtre Jikonji c'est la star Karine Kibilo Maître Junior Batard bien te naza bien te pona mawa ya ndeko kubanda na ye akoma da ndeko famille donc motema pasi naza eloko alobate na aga motema pasi na eloko alobate. Merci maître. Merci papa. Omona mwana mobali azoloba azokoka koloba te eza façon azalaki na Tatiana relation o bazalaki nango na Tatiana omoni ke yango akoki koloba te donc balabala moko na Tatiana lelo Tatiana za suna bombo ete tokundi ye omoni yango ndenge nini sommes si comme Antonio Panzambe, posons ma cambolia, mais ils ont pas signé la montée. Au père de mon Tatiana vraiment avant boy et puis si biso passe il y a danger pour tous les lagac article na kata ker na biso aza petite zéro yo ya malamu o to vanene na kati da biso aza malamu ti nzambe apese sika ya kimia azole lagac même moral petit na biso ba kundie bena yo mozo mona organisation enta Vena biso mo GG nga una bulaka escro
Ben absolument beau GG na boulage escroc fort. Mais na compas bien moi la escroté. Ah mutu mo na sepeli na ndenge akumbeli makambango. Batika bavantir na sepeli. Na boulage escroc mais ah mutu mo ayebi. Akena mo bien bitumba e bundamite. Ba PD balongoli bilamba te, ba disbe balongoli bilamba te, ba sandumba ba lati. Amatazana côté que en tout cas ils à l'aise. Ba to tatana bande ko tatana, ba kamada tatana, surtout pas tournayer. Yana ka makamu. Yana makamu. Tani lek na biso ya mwasi, mwa na biso ya quartier. On comprend? Quartier Makala. Avec les biso tantine mwana makala to landier nezala kaka to zayi bana les bandeli to comme si nzambe po désordre ezate donc mamnio c'est l'équipe bien na to sepela pe ba o balandi biso bazonga très à l'aise na ba parler on comprend donc na sepeli ya trop explication pe c'est ezate na mama tatana pasi na mon explication na olobate non kokate tika wembe non kokate non kokate wembe na mon explication na opesa te boye ma tension de rajet tatana to tika biso to ya parler ya kati na mo elo na olobate na ozanga maloba vraiment molimo Tatiana epema na kimia Zambe mutu ayeba mukolo wa mutu do biso nyonso nde totambola boye na ndenge toza boye oza na mukolo na yo nga mpe na mukolo na ngai mutu to akufa Tatiana na mutu lokola être humain to aza na bolamu na ye aza mpe na mabe na ye mais mowei batangelaki mabunga te baloba toujours bolamu na ye azaki fille moko aboya problème na mutu asekaka mingi aza vraiment ami ya bato pena mwana malamu do abanda pena kolia na bato pena solo bike Tatiana mabe do loba yo muto bandie mais na pasi na mutema pena esa mukolo na ye ekokaki kolo abengi place azali molimo ne epema pena na kinia pena bon liloba pena mingi eza te mais toyende kokabola mawa na ndeko na biso te okufa tusa susi eza kaka ngonga na ye ekoki na mazwi molimo na ye biso nde totikali tosambelaki molimo ne epema na kimia nyonso totala maboko ya nzambe ya mingi pene eza te en tout cas eloko ya liboso epesi nga mawa makasi po azalaki yaya na nga ndeko na nga azalaki bien vraiment azalaki malamu respect na motu nyonso nzambe azwi molimo na ye yango opesa kaka presque famille na ye mes condoléances en tout cas nzambe abatela bango apesa surtout mama makasi apesa mama makasi mawa trop kaka boye babenga yaya kufi eza pasi mwana kufi eza pasi eza vraiment pasi na famille nzambe apesa bango vraiment makasi David Wembe masolo ya balabala toza bongo na mamoit guide ya bango tu na mboka oyo Tatiana si bakuniye tozwa ba expression ya mama nganga mes condoléances. Merci pareillement. Bon merci pour la parole. Plus de cela mon seul habitude zaka ke to perdre mutu ndenge zala kaka mwana mwasi na kati ya mboka o batenso bayebi to perdre. Bon so na bina définir ye ponanga parce que mutu mtala la définition na opesa pona mutu ka ndenge lobi nga so na bina définir Tatiana za petite mona yebi depuis na yeba e kala donc depuis na yeba e ça fait ba na kolo ba 16 ans passés. À 16 ans passés na bina petit mona yebi pena bien to regarder na ba Ida ba Patrick Difona ba Serge Kinyambi après eko ya Casquel na yebi na ba donc na milieu na nga quoi donc aza na nga bien aza na ba manka ba respect ba petit tout ba koma na lelo mais ya azala na ngote pa na ba biso lo kwa ba mikolo ya mboka o donc voilà donc moi na moko bien mutu no soza ba défaut na ye po lelo bato ba koma ka so mutu akufi ne bolo ba kaza bien boy mais mutu so toza ba défaut na ye mais po na nga vis-à-vis yanga par rapport no bina définir donc définition na nga ya yeza ke amona mo malamu aza respectueuse donc azala bien nanga aza tozo lobele likambo osekane kaka donc aza fille ezake ata olobale likambu ata olobale likambo e choqué mais ya oseka ka chaka donc voilà
epema na kimia. Donc molimo na ye epema na kimia, bafamille na ye bazwa makasi, kotika bana moni nde eza nano atiki bana na bafamille bazwa makasi. Donc koperdre mutu mwana mwasi oyo asi akoli baparent esalaka apasi. Donc pasi ya kobota nayebi mama bango azosouffrir, bandeko na ye Charlène courage, mwana Christian courage, nzambe mpe bango makasi. Tala olobo alobi dans la pierre à mode pas chouchou star à Moro. Star à Moro. Chouchou star à Moro. David Wembe Masola Balabala na présence bongo ya chef Pinto, l'homme qui a dédouané l'avion avec épreuve. Mazarane simple, allez la rana batu. Aye Kokunda, petite sœur naye Tatiana. Toute la expression naye chef Pinto, mes condoléances. Ok, merci pareillement. Premièrement, tu peux remercier Nzambe parce que balobi Nzambe balobi boye. Kobotami mukolo kobotama eyebanaka te mukolo kokufa pe mutebe eza Nzambe. Mais tokosenga ba mes condoléances à famille eza nzela biso nyonso. Tobaki tatana mwana malamu. Donc soki bolamu ne soki asalaki mabe na mukila Nzambe bato bakoya ndenge bayeboye te. Alors soki toyeboye azali mwana malamu. Petit sœur à respect, à respecter mutu nyonso yango tokabola mawa na famille. Donc il y a koloba mingi ezate le reste mutu abika Nzambe. Oui, nana ba témoignage ebela Tatiana témoignage ya liboso na kopesa mokolo asuka na kutana na ye jour a payer car na ye ya auto payer l'entrée nga na auto payer jeep na nga tokutana na palanka et pas petit sœur mon plat tokutana kawana tokutana na vile utu abi ngami na olongole loko ye yeba bisinga venga pa na bende loko ngabi ekendaka boye toseki tole tomeli kandenge ezalaka nyonso ekomela biso ka Nzambe tayebi ya Nzambe ka mutu ayebi aza petit moko kota ke Nzambe abomba ye Nzambe abomba ye abomba libota na ye abomba bana na ye donc mutu moko atambola ebe na mukila nkolo c'est ça ya koloba mingi eza te Chana aza ndeko so na bengi ye na telefone tokomenga komaka toujours kadi avant kufa tosololaki na ye atanisaki nga nde makambo ezalaki na douleur ya makasi na nayoka pasi boye te. Tatiana molimo ne epema ya kimia ozalaki fille mo malamu osalaka bato mabe te Nzambe alola alimbisa yo alimbisa mpe bayini na yo oza mwa malamu jour tokutana na église nasepeli ndongo osambela Tatiana Nzambe ayebi ti okotisa mabele napesaka conseil maloba Nzambe soki oyi okutisa yango na esengo tosanganaki église moko tosambelaki Nzambe abomba ye nga pena nini naza boye ata bato bakenda kosokola balataki wana oyo balati danger baya danger namonanga bango ti parce que les personnes là-bas balati mettez les parfums comme ça na ngai banda na ya mamu nyonso kaka nini aza Tatiana aza moko nga na bungisi na aza mwana mwasi oyo ndeko leki ya nyonso na nga apesanga branchement moko boye nga mona yebi valeur ya mbongo nazwa quelque part. Donc naza na pasi moko terrible le respect aza mwana mwasi moko boye aloba te asensible. Donc Nzambe abomba molimo na ye esika azali aza na kimia molimo eza na kimia bana ye Nzambe abomba bango. Donc voilà nayebi oyo asala mpo na nga ye mpe ndenge azali ayebi oyo nga nasala mpo na ye. C'est la famille Nzambe abetaka nazala David Wembe yo yebi Masola balabala okuti nga pena na balabala me naza na makambo ya koloba ngai naza mpenza na makambo ya koloba mpo na bapatron oyo balobaka ya ngola kwa liwa Tatiana epesi biso pasi toyoki maladi te toyoki sango yo te komisa beni
azalaki na Congo nayoka babenga telefone ke ntongo moko otani Tatiana akufi donc epesi mpena pasi yango mpe esenga toya toyaki na baninga mosusu na bango esenga toya mpo toyakolela me epesi mpena pasi oya briske bongo ntongo moko etani moto maladi te ntongo moko etani mama akufi donc epesi mpena pasi za tovandi na quartier moko na Castel ta molai aza ndeko mpenza camarade setoli me eza mpena ndeko tozala ne tovandi na Castel mingi napesi nzambe merci aza nzambe asalamaka ndenge alingi donc biso tokoloba toke tozonga ma eza nzela na biso nyonso molimo na ye epema na kimia pe surtout mwana na ye atikala na kimia na mama na ye na famille na ye apesa bango makasi mpenza ya kosupporte épreuve molimo neka eva na kimia yango tovandi ya tololelaka moninga ti tokopanza bon liloba koloba mingi mpena eza te me Tatiana ezali aza mwana towuti ne commune moko na commune ya Ngaba mpona bango elongo tofai na bango elongo malheureusement atiki biso avant akei eza problème andia na biso nyonso to mwana wana Christian aza mwana na biso tokolemba te ya lipe eza nde soki Christian azwi décision oke Kinshasa famille eza mpe na Kinshasa bakotalaka ya Christian wana mwana na biso eloko moko grave akoyeba eza te mpasi kala motema mpo Tatiana ke na faire d'âge na efale mpa baage oyo eza baage fo tokunda bamama me bamama komi okunda biso malheureusement ekomi mpasi moko na biso etenga do bamort subite oyo ekomi kosalama oyo tension oyo ngai nayebi na ngai te makambo batension mpo bajeune fille sikoyo lelo nakomi kosprendre yango ke tension ekomi na banzoto na biso nyonso to foko komipesa okomizala angele komibatela naza mama bala misatu fona mibatela mpona yeba ndenge ya koseprotege lelo luwe kokobetanga mpe na nzela so na mibatelaki te nakokendeni eya mpasi mingi mpo na ngai fona mibatela makasi mingi ebele bazotambola na Lwanda oyo na bobungu ebele ça le savoir bazomiyeba te ke eloko nini ezose passe bazomeshere mingi vi ezaka moko ebele na Lwanda bazomeshere mingi oui biso basi olinga nazala mpo nga nazala yango nde ezosala biso mwa mpasi mpona baoyo misusu lokola Tatiana azalaki moninga na biso tokola na ye na Ngaba toyebaki na vie oyo toyebi aza na ye alingaki propre alingaki nyambo liwe ye na tension ememi moninga na biso ya grave wana eza te nzambe kande moto ayebi molimo ne mpema na kimia nzambe wana asalaki biso toyeki mabele tokozonga mpe mabele ebele ya koloba eza te nzambe kande azwa oyo nyonso esalami en tout cas eloko tobosana na mokili toza bapaya na mokili to bapassager toyebaka kobongisa conduite na biso très important donc toyebi vivre vraiment lobi te toyebaka komitambwisama liwa kala toyebaki yango ezalaki na baplis âgé 70 ans 70 ans 80 ans mais lelo komi moins de 50 ans bon moi ça fait mal au cœur chisunga za petit set tovandaki na ye tovandi malamu na ndenge Lwanda wa pesi nanga mpe ya Ngaba ngaza mwana yolo Kiker Banko yana sura mundele dormir à quartier la te yana gezi mawete donné na zawa donc ça fait mal bon peut-être qu'il peut marana kimia qui a soit alma dishka sempage petit c'est vraiment après manakimia merci mon nanga David Wendo masola balabala na lela ma peine na landaka trop merci ouais merci beaucoup donc tara pasi si to sangana boto sangana pona mawa to sangana pona esengote donc au kabola mawa pasi kana mutema donc c'est ça bon ali wa Tatiana bon était une pena na mambo ebele donc vanité donc pasi kana mutema donc était une mambo ebele donc c'est là na biso nyonso tant que chef d'orchestre ya super monde a fondé leader Karashika animateur na bino yeyo mutabora bakabongo pas de plique pas ba héritier donc c'est ça donc pasi na mutema vraiment donc père son âme donc c'est là na biso nyonso vanité de vanité donc pasi pena na mutema donc na leli yango moni to yaki to beta mon ndule po to kabola mo mawa eska batu ba consommer nyangara fonda beta ngeli na Lwanda bandima lelo Karashika ye na dansa ta Mombasa tokei kuna Bombasa ale dansa ta Mombasa ya Isaac Lokula makambo apena yeto kufini bambuma yelo konyo nzambe oyeza na mbuma tokofina Tatiana kei atiki mbuma tokofina donc ça moi pas si quoi na yembela nani
nalela Tatiana ona yembela ye donc passe na mutema donc merci merci beaucoup.